Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV Cœur Sensible apes binombote bipa nyonso bozali bozwa bisou euti na Cœur Sensible na kepe mbangu kopesa mombos si mutombo mbote bele papa zwa mbote elongo na libota no mobimba na bakamad no nyonso papa mbote yango yo gros bisou euti na Cœur Sensible. Balandi ya Congo Check Check TV. Pourquoi lelo ezali mutuna ya point d'interrogation pour na ba couple? Pourquoi lelo na ekotuna pourquoi tokomi ko bomana na ba couple? Pourquoi est-ce que eza pona mbongo? Est-ce que eza ndenge toyoko kuta mboka eza na abondance? Est-ce que eza kindoki bakisi oyo bazuki ndokozwa? Est-ce que eza ki mutema mabe bahene? Est-ce que wana penza ngai ndeko na bino na kosepela na ba intervenant na biso moko na mosusu akobenga apesa penza eyano oyo Cœur Sensible na mituneli? Est-ce que balandi ya Congo Check Check TV tokomi ko bomana ya trop soki tozongi sima bambulu eleka ko bomana ezalaki boye te siko ekomi trop eza di à quoi? Siko tango tokozonga na mabela bakoko po amundele soka lobike leonjo fertik ndenge zaboye mutna mutu kanga misaka vutuka kuna nguni yako zonga kuna mabele mako mutu na mutu akokanga misaka vutukisi kuna nguni yako kuna mama kuna tataku kuna gata yako. Siko bandeko tokomema nini wana ba intervenant na biso bakoyeba penza kopesa ba ide na bango basunga biso toyeba dia kwa po ekomosa la soni na babikolo musuna uzomona te yango penza ngana suki awa na pesi nzela na ba intervenant na biso ba intervenir tolanda bango. Bandeko ya balandi ya Congo Check Check TV ezanga wa bino pomme verte depuis na Cotonou Benin aza ko intervenir pona sujet ya bandeko na biso oyo kolekana na poto pona makambo ya kobomana eleki mingi na communauté na biso eza mawa mingi pe pasi. Bon, pona ngai intervention na ngai ezali ke lelo ezala basi to mibali bolingo ya bosolo ezali lisusu te ekomi trop na bacalcul totie mbongo liboso amour propre eza lisusu te eza mawa mingi yango ekomi kosala ke basi na mibali babomana. Mais eloko moko na kosenga intervention na nga vraiment tomikangama na Nzambe po moto akoki kokatela biso likambo wana ezali ka Nzambe ezala mwasi comme mobali vraiment tomikangama na Nzambe parce que tokomi vivre le temps de la fin. Voilà pourquoi tokomi komona ba makambo oyo tokomi komona sikoyo. Donc solution ezali ka Nzambe moto akoki ko
kozwa basolution ya bakati ya bacouple oyo eza koningana na bandeko na biso na poto eza mawa mingi. Donc napesi lisusu papa na biso Sib Mutombo mbote na la sœur na biso Cœur Sensible tolandaka yo mingi na Cotonou na Benin. Donc zwa bambote euti na part ya Pomme Verte depuis Cotonou Benin. Merci. Voilà. Bonjour ou bonsoir, ça dépend na Langai. Merci na message au boss Mutombo lancé pour la réaction concernant ma proposition de canal Mukili oya biso. C'est vraiment déplorable. Biso d'abord ngai comme na ngai Philippe Kabuya na vandi na Kinshasa. Vandi sa commune na Kasavu. Na rappel Congo Tchèque pour était à biso pied moins mingi. Mais concernant oyo boss à lobby na mikili na biso ndenge tokomi ko vivre ezali vraiment passé. Bandeko na biso balongwaki awa na bino bake ko trouver vie meilleure ai na mboka papai. Mais oyo tozali komona na oyo tozali koyoka ezosala biso passé. Je ne sais pas ce qui peut pas bakolo mboka wana bamindele oyo bavandaka mpe na bamboka wana basalaka mpe makambo oyo bakongole na biso bakomi kosala kuna eza mpasi eza mawa tozotala na bavideo badivorce okende na bamboka lokola balondres oyo basi bakoma na baekiri. Donc eza vraiment mpasi tozotala yango tozomona na basi mosusu oyo baza koya awa soit aye congé awa mais aye vacances mais makambo bazosala awa eza mpasi. Ngai naza na exemple ya mina ngai abimaka na mwasi moko awutaka poto ayaka aza marie kuna ye awa abimaka na ye infidélité moko oyo nayebi te so nakotanga ngo na kombo nini. Alors eza vraiment mpasi concernant kobomana kosala po eza mpona nini, mbongo eza nini, mituka mbongo ya bana eza nini. Eza na musicien moko ayemba wazeko aloba et après eloko wana ti lelo interpela ngai et après ozwi mbongo osombi bo osombi et après. Moi à mon avis je vois que c'est vraiment ridicule et comme trop c'est trop. Tout na bande kuna biso bazana poto eza passe bokendaki mboka bapaya mpona kosunga mpe bafamille to kosala boye mais bokomi kuna oyo ezosalama surtout na bana basi bazwa mibali infidélité songisongi na bato ya poto oyo ezalaka te eza normal te. Biloko mbongo tout ça restera nyonso ekotikala. Imaginez mutu lokola Mobutu, il avait tout, il était tout, mais lelo akufatika nyonso. Lelo kozala mobali azwi yo na pasi amemi mpe na mboka mopai royake bokosala vie moko ya bien yo komi kuna obalokeli ye eza normal te. Ndenge moko mpe mibali mwasi moko amoni yo jeune aza bien abenge mpe na poto bokovivre na ye bokomi kuna okomi kosala makambo mosusu eza normal te. Eza vraiment passé totika biloko ya mokili kotikala rien eloko moko te okenda ngo na cercueil s'il vous plaît okokende na eloko te na cercueil. Pardon oyo tozomona na oyo tozoyoka na bandeko na biso ya poto eza pasi eza vraiment pasi. Totika biloko ya mokili eza eloko te tomipesa na Nzambe. Conseil nga na kopesa biso tomipesa na Nzambe. Totika biloko ya mokili eza eloko te c'est rien du tout. Mutu moko ta kokufa na mbongo oyo nakufa na bomengo aza na ye te. Tomipesa na Nzambe tobongola mitema totambola kobanga Nzambe parce que un jour mutu akorendre apparaître devant justice ya Nzambe akocomparaître
akozwa jugement na ye bi osalaki nini bi osalaki nini totika biloko wana oyo tozomona eza vraiment pasi tokomona biso tokomobanga est-ce que soki nga mpe nakei soki boye na boye eza bien te wana ezalaki mwa petite contribution na ngai nazalaki nango mpona contribue mpona émission oyo merci beaucoup nzambe apambola bino biso toza kaka tozobundabunda kaka nzambe azosunga merci beaucoup. Bonjour, PDG Sibo Motoko. Alandi, message na yo, très bien. Nengo pesi, point, oyo lobby, ozo se passer na biso batoza na poto awa, précisément la communauté congolaise. Point au tangi, effectivement, on a raison. Kindoki, infidélité, allocation familiale, fréquentation, tout ça fait partie de la cause où les autres semé des troubles dans le foyer. Mais les problèmes, ils ont revenu toujours dans le Libali. Nous, les hommes, sommes des responsables de la famille. Quelle que soit la classe au Yozanango, quel que soit le niveau au Yozanango, dans la classe, il y a classe, dans la classe sociale, la race sociale, possibilité na oyo sanango mobile faza azala toujours mobile. L'homme doit rester toujours la tête haute. L'homme doit avoir des maîtrises. L'homme doit avoir l'intelligence. Moi mobile azala toujours na autorité. Dans chaque famille, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Ngai famille nanga problème ezali yo famille n'a pas de problème ezali muninga famille n'a pas de problème ezali mais biso mibali ndeto araba commanditaire ya bâton ce qui problème ezali so za na mutu mieux placé au bozalaka naye usolaka mais ka ko betele lisolo na yo à travers agro pour conseil to boité ba fréquentation musu bazaka babomi mais les agneaux sautés l'exception sans rater. S'il y a un problème, mais quand on se la la poche, on va peut-être des solutions. Voilà, donc pour Nanga, attaque Balandia Congo, check. Tous les émissions et les cas, on peut savoir heure, jour, date, lobby. Nous peut si date, on peut si jour, on peut si RT. Comme ça, tu en direct, tu partages un point de vue. Tout peut savoir point de vue sur Makam Oyo, les autres de la communauté congolaise. A souhaité un bon week-end. Comme chaîne Nabiso, ils sont toujours top. Zalingai, administrateur en marketing, bébé chez de Bruxelles. Merci. Merci Congo Check TV. Ndengo pesi ngai occasion ya ko participer na émission oyo. Kombo nanga Stéphane Nkuna, naza pasteur, nazali ko évoluer na Kinshasa. Nalingi na répondre brièvement na question oyo opposée, le pourquoi il y a criminalité na poto. Je crois bien que c'est parmi bande konabiso, ba Congolais, ba Africains. Il y a plusieurs raisons au Tokoki Kopesa sur le plan social, sur le plan psychologique, etc. Mais la principale raison au Manako Koloba est que bande Kwebele na poto bazalaka lisuna bobangi zambete. Lorsque bazali awa en Afrique, okomona bazako fréquenter l'église, bazali kobanga nzambe, bazako tanga Biblia, kosambela nzamba pambola bango, afongolela bango bikuke bakende na poto. Mais lorsque bakende na poto, à cause ya misala o esengeli basala, à cause ya tout ce que poto ezali offrir, basambela kadisute, otanga Bible et comme rare, kokende même banda kwa nzambe ezate, bakoma ko critiquer avec ou sans raison
serviteur de Dieu au bazali kosala mosala kuna finalement bamoni que bazali libre ya kosala o bango balingi et à partir de là kati na mitema na bango bobangi ya nzambe ezali sute bakomi kosala o bango balingi nzambe aza te bakomi kolinga mokili koleka nzambe ebele balinga mokili koleka nzambe. Tout ce qu'ils font c'est pour eux-mêmes et Dieu nzambe azali nulle part na o bango bazali kosala. Or soki na kati na motema ya moto nzambe bolongoli c'est fini. Moto akobanda kosala makambo oyo nyama kobanda azali kosala. C'est pourquoi Bible ezali koloba que moto oyo azali na nzambe te azali moto nyama. Comportement na ye ekozala lokola ya nyama. C'est ça la plus grande raison. Bobangi nzambe eza te. Komipe sepai na nzambe eza te. Kosambela nzambe eza te. Kotanga liloba na nzambe eza te. C'est que se laisser entraîner, se conformer à siècle présent où il y a beaucoup de présenter et se laisser entraîner. Ça c'est la principale raison à mon avis. Bon, la raison c'est Zali où il faut compléter la Oana. Mais à ce point, à s'arrêter Oana. Merci beaucoup. Kolapa Morabina. Très bien. Bandeko ngai Georges Djunga na ye muke na pesa kwa contribution na question oyo boss auti ko poser question ya criminalité na tia poto. Bandeko eza eloko ya kokamwa. Criminalité ekomi makasi na poto. Ponanga na koloba ke eza problème ya démon. Esprit boko mabe eza ko planer na kati ya poto oyo. Ekoteli mibali, ekoteli basi. Surtout te kote ya basi, bakomi mitu makasi, kubenga na mibali, bakosane balingi, biso pe mibali pe, tokomi motema mabe elati biso. Biso ba Congolais, communauté congolaise na kati awa, jalousie pe kote na kati. Bandeko, biso église na biso francophone na kati ya Allemagne awa, biso bato liboso ko bengisa frère Patrice awa. To tambola kana frère Patrice partout, jo mususu na colonne na se rappeler. Frère Patrice amona PD moko boazo ya boedi. Abe mususu nani frère Georges. Na lobi na frère Patrice kasi mobali wana amisali mwasi. Frère Patrice ayebisinga lobi frère Georges nga na moni. Ndenge komami ke ba précipitaka Satan na se. Na moni akoyaki en Europe. Pour vraiment makambo ya boyo eza pasi. Likamo tuko leka bandeko. Yo mobali ozwa mwasi na yo, mwana ya bato. O se permettre que o boa kayena étage tina se. Hein? Aza mwana na yo, même ataza mwana na yo. L'état kotika yo bandeko il faut to sambela makasi. Esprit mabezo planer penza na makasi. Hein? Jalousie pe makasi. Elati biso ba Congolais. Congolais ndi makamoninga na été. En tout cas, il faut to sambela makasi. To benga na esprit mabe wana ya criminalité. Merci bandeko. Na suki wana. Bandeko baladi ya Congo check. Boyoki ndenge ba intervenir na biso ba intervenir. Moko na mususu alobi likambo oyo ye azomona selo ye. Yangwana to suki pe kaka wana te na ndenge bato ba intervenir. Bo sunga biso. Bo ede biso ya kokoma na se wana eza dia kuwa. Nga penza nazali susu na minga ko bakisa te po bandeko oyo balandaka biso bapesi avi na bango bazalaka pe na sagesse na intelligence yango bandeko na pesi mbote na ndeko nyonso oyo kolanda
li solo oyo li kambu oyo na Congo tchèque vraiment ko sunga boko mana se wana pardon wana penzanga na suki na ngai wana na zongeli susu na pesi mon boss si bumuto mumbote belé bandeko soki topesaka boss na biso mbote ya na esengo aza boss moko asolaka bien eza na ba boss ebele pembe na ye avant opusa na foza na audience mais ye aza bongo te ya wana check en avant toleka ciao Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo.